Matata Ponyo azali lisusu na résidence surveillée te ndenge toyebisaki bino na mikoleleki mokolo ya lobi bakondi ya justice ba décider kozongisa ye na liberté pe akomi libre de tout mouvement bokolanda yango na édition mokolo ya lelo tokendeki pe kotuna na population par rapport ya réaction na bango ndenge justice awolelaki nanu kotia Matata Ponyo na résidence surveillée alors que azali na belema ya kokoka te esali pasi pe ma population congolaise asepelite na fonctionnement ya justice na biso bokolanda yango pe na édition ya mokolo ya lelo. Ministre ya pete antique mwana mboka Augustin Kibasa Maliba ministre ya Warrior 10 ya match oyo azali kotia babina ndenge ya kosakana te a participaki pe lisusu na signature ya partenariat entre société LMS Holding na SCPT et sika biba kosala musala ya kopanza fibre optique na Congo Mobimba avec impact na idéologie. Côté état de siège, 70 nouveaux miliciens et groupe armé Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains Baseranda qui bango nyonso na ba autorité armée avec 65 armées kuna na nord Kivu wana quelques sujets oyo toko développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News édition ya jeudi 15 juillet 2021 oyo nazali na esengo ya ko présenter bino pona bité bozali ebelé botondi devant ba poste téléviseur na bino pona Rolanda première chaîne d'information en continu ngala KNB News pour awande bozalaka mieux informé qu'ailleurs. Mbote na biso, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé ordonnance ya Sikawa puis a nommé 3 nouveaux membres. Il y a conseil d'administration, il y a banque centrale. Vice-premier ministre ya intérieur a décidé que Longola ba Ujana Nanzela ya Kinshasa pour la cause ya tracasserie routière selon ba témoignage ya population Kutu. Yemoko asala ki descente mokolo ya lobi na ba point chonyoso esika ba Ujana ba yiba ba to bambongo na ba chombo akitaki wana pe abengani bango nyonso na ba PCR o ya miyibi ba zwaki lo zap se poete mokonzi moka kitaki na terrain pona kosala constant na oyo nyonso azwaki na population wana zali ba sujet oyo tokozongela bino pona ba détail nango na ba édition na biso oyo zali koya kasi ndenge na lobaki na ebandeli ya édition oyo Matata Ponyo azali lisusu na résidence surveillée ba kondia justice ba libéré pe akomi libre de tout mouvement bolanda reportage oyo. Placé en résidence surveillée, ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo depuis lobby na pokwa a commis libre na ba mouvement na nyonso. Parquet près la cour constitutionnelle a annulé détention provisoire yango. Ezali bongo avocat na ye maître Frédéric Kwambande azali kotalisa yango na presse mokolo lelo jeudi 15 juillet 2021. Justice a longoli détention na seul motif que ba fait o ezali na charge ya client nangai ezali inexistant soit insuffisant. Ba condition ya privation ya liberté na ye ezali prévu na loi donc ezalaki na exception mon côté oyo ko justifier détention ya Matata Ponyo ndenge a déclaraki. Na même occasion a dénoncé ki acharnement oyo client na ye azali ko vivre Matata Ponyo d'autant plus que azali moto oyo akoki kokima te azali kutu libanda ya mboka tango plainte oyo esalemaki kasi azongaki na mboka akoki na epe kokima kasi lokola azali homme honnête yango permetaki na ye azonga aya ko se justifier na justice ya mboka na ye ezali acharnement moko oyo tokoki kotolérer te. Comment tokoki kodétenir mutu oyo tokoki kokanisaki akokima alors que ezali na eloko moko te na kati wana moto akima kaka soki azali na ba problème ndenge a déclaraki maître Frédéric Kwamba. Sénateur Matata Ponyo azali poursuivi pour un prétendu détournement ya ba fonds publics oyo ezali lié na indemnisation ya ba biens aérianisés pe lisusu azalaki auditionné mokolo ya mardi eleki na parquet près la cour constitutionnelle avant azala mis sous mandat d'arrêt provisoire. Dossier à suivre. Kinshasa eleki partout. Côté ya population congolaise ba s'indigner pe balobi te justice ya mboka na biso asali musala malamu te pour selon bango avant bakangaye et sengela ki ba s'assurer que ba élément nyonso o ezali ko peser sur ye ezala ya kokoka alors que bango bakokisa ki biloko te ba woleli ko tient en résidence surveillée mais un jour après ba libéré et sali pas si pe ma bazali awa na micro ya Hervé Zaka.
totika justice asala mosala totika koétouffer justice soki ke non bamoni aza na likambo te mais justice ko se déclarer mais pour pas juger sénateur il y a des principes que ça va longoler immédiaté mais il y a des principes de bakolanda bakozeka te batie na kaso batika na immédiaté batika na carte résidence surveillée non il faut être libre immédiaté c'est longo mais il faut être libre soki justice eza posone na moment oza posone ko bakobongisa dossier ne bakobengisa ye pour que non à s'exprimer bien négocier la justice n'est à se défendre. Tous les agité sur quelle raison? Le dossier monsieur ça a 2 ans, sous 3 ans, ça a causé banane en Bolivie pour que les gens se trouvent en prison. Oh, il a fait ici de Zuma. Combien des années banane a accusé les Cambodgiens les gens à pas en prison. Tout le monde en prison na canette bien tout le monde en prison pour na venger mon tout mais tout le monde en prison ou a mérité qu'il faut qu'il est en prison. Matata pour nga le baron ta pour jamais la vacancy bali ko kangaye te to matata pour na zabwe azaga alliance na azamu ta kabila na Facebook ba alliance eloko moko bali ko matata pour ni te o ba se za vacancy eza justice te bazo on va lycée population peuple congolais botaka mutu bokangi boye moko mutu bokangi mo botiki na mona jisa bongo te de tout le monde a eu l'ensemble de ces caméras, il y a la TV. Pour ce n'est pas la TV, tout le monde a dit non, va retourner, va bien, en boca. On a déjà condamné, mais tout le monde a mis ses sous-sous, va lever sous mesure, quand même justice, c'est la justice, tout le monde stopper ça. Nous, la juge, qu'on suspend de votre juge, et c'est mieux que ça. Ceux qui ezali matata ont un problème, va libérer. Mais pour nous, en tant que Congolais, Nandenge, Premier ministre Nabiso, ancien Premier ministre Nabiso Matata Pono, concernant Makamouya, Bukangalonzo, na l'école, il a fallu Azala Nambeba. Pour babi l'équipe mingi na période ya Bukangalonzo na l'école, biso population tomoni clair na ngote. Toye komona kaka ndenga ke kotonga l'école na ye na Kindu kuna. Mais oyo mususu na ba province mususu tomoni yango te nga nazomona en tant que peuple justice na biso esali musala ndenge esengeli te il faut bameka kolandela ye bien ezo biso te balobi ke bakangi mutu bainterpele matata na résidence surveillée o a détourné mais baya kotala lisusu o dossier eza vide balerache matata cela prouve que bazaki na baélément oyo bakoki kokanga matata te donc batika mpe kokangaka bani oza acharnement vers le batou parce que soki yo olingi okanga mutu il faut yo protéger na biso il faut oza na baélément comme ekomi makambo mwa bacompte à rendre yango bazosala bacompte à rendre justice ezala na compte à rendre te justice ezalaka indépendante eza te ke main noire moko boye apesaka bainjonction soki bainjonction politique ekomi kodirige justice yango wana ebeba parce que bao wana baza bahomme politique baza na obéance ya bahierarchie na bango ya bato na bango batie bango wana soki amoni mwa mouvement atindi ye kangelanga moto wana kangelanga moto wana mais yango wana bazosala yango na bacompte à rendre mpo soki ezalaki justice mpenza ya vrai avant bakanga matata baze na résidence surveillée banga bata dossier ndenge nini dossier ezokende osiko moto akomi ntile kuna na bureau na bango bainterviewe baya boye o dossier eza vide bosiko bazosemoke na bito peuple soki moto aza na eloko te ata obengi mokolo liboso okotia ye na résidence surveillée te ntango batiaki matata mpo na résidence surveillée il a fallu batuna ye bien tribunal etuna justice etuna ye bien soki aza ablanchi à partir de justice balobi ke non totali aza na eloko te kaka lobi baprononce o aza na résidence surveillée ndenge ya procureur abengi ye kaka lelo tozoka ke o aza libre dossier na ye eza eza ablanchi baétudiaki yango ndenge nini avant batia ye na résidence surveillée alors mpo na nga nazomona ke justice oyo ezosala nango mosala kaka ya nini tokoki koloba ke ya nini balobaka chasse aux hommes ezosala mpenza mosala te ke biso tomona clair bacongolais bazosouffrir kaka bato moko basarisisaka
est-ce que c'est normal même pas nzam akolinga biloko ndenge wana te. Ministre ya pete un ticket Monamboka Augustin Kibasa Maliba awa biso to benga kaye grand job pe attaquant de pointe ya gouvernement ya ba warrior ya Sama Lukonde assista ki na signature ya partenariat entre LMS Holding na SCPT pour na ko panza fibre optique na Congo Mobimba. Bolanda reportage oyo. Ministre ya la poste télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe ya communication excellence Augustin Kibasa Maliba na collègue na ya portefeuille Adel Kainda ba participa ki na cérémonie ya signature ya contrat ya partenariat entre LMS Holding pe société congolaise de poste et télécommunication. Cérémonie oyo esalemaki mokolo ya mercredi 14 juillet 2021 à Kinshasa Gombe, siège ya SCPT. Partenariat entre SCPT na LMS Holding ezali bongo ya 35 millions de dollars américains o ezali ko salima pour la livraison et gestion ya ba ressources ya télécommunication na nzela ya fibre optique ba service associé pe modernisation ya ba infrastructure informatique na kati ya SCPT yango ezali ko marquer repositionnement stratégique ya opérateur public désigné oyo ya ba poste pe télécommunication ya Congo oyo to bengi SCPT. La composante numéro 1, après avoir déployé dans ça il y a plus de 3000 km de fibre optique na Mwanda, puis na Kinshasa, na Kasumbale Sati, na Sakanya, SCPT a étendre backbone national na Bukavu ti na Kasindi koleka na Goma Butembo pe Beni lisusu na connectivité na Uganda pe na Rwanda via Goma. La composante numéro 2, yango ezali ko améliorer liaison ya fibre optique entre station d'atterrage WACD ya Mwanda pe Kinshasa o ezali ko garantir capacité moko ya 100 giga. La composante numéro 3, contrat oyo eko déployer ba réseau FTTX na ba grande ville ndeti Goma, Bukavu, Beni, Butembo na Kasindi. Na maloba na ye au cours de la cérémonie oyo directeur général ya SCPT Didier Moussette a exprimé gratitude na ye auprès de deux autres personnalités oyo bazali ko représenter gouvernement ya République démocratique du Congo, notamment ministre d'État, ministre ya portefeuille ya pe ministre ya PT1 TIC pe ambassadeur ya Grande-Bretagne oyo bazali ki sur place. SCPT a vu virage moko ya modernisation importante après signature ya contrat na Caire na Égypte na ba partenaire Benia. Et si on connaît tout LMS Holding, ils arrivent dans la présence, il y a ba excellence, monsieur l'ambassadeur, il y a Grande-Bretagne, le ministre, il y a PT1 TIC, ils arrivent à exprimer reconnaissance na biso pour na appui. Oyo bazali ko tikate ko pesa depuis retour na biso na SCPT pour la réussite ya ba différents projets ndeto ko signer accord oyo majeur. Grande-Bretagne a répondre donc positivement na ba effort déployé na premier ministre son excellence Sama Lukonde pe gouvernement na Mobimba pour na ko transformer potentiellement riche en réellement riche. Pe tozali na esengo ya komona ke dynamique oyo se matérialiser à travers partenariat oyo na LMS Holding, société britannique pe SCPT, société commerciale congolaise ndenge atalisaki na cérémonie oyo manager ya SCPT. Na tour na ye directeur général adjoint ya LMS Holding a démontré qui combien partenariat oyo et cause à la parachèvement, il y a déploiement, il y a programme, il y a gouvernement, il y a union sacrée de la nation na kati ya République démocratique du Congo pour na ko booster économie. Et ça la bongo de LMS aye ko s'aligner na programme d'action il y a gouvernement, il y a union sacrée pour la nation. Ils allaient ko viser entre autres ko poursuivre déploiement. Il y a fibre optique na étendu Mobimba ya République démocratique du Congo sans préjudice, il y a recours na couverture satellitaire, na ko interconnecter ba province nyonso na fibre optique pe pour na renforcer ba moyens ya ba opérateurs traditionnels pour na les sous ko augmenter taux ya pénétration ya un tic pe ko diminuer coût ya communication ndenge atalisaki. Face na presse patron ya ba poste télécommunication pe nouvelle technologie ya information pe ya communication excellence Augustin Kibasa Maliba yepe a salué qui partenariat oyo na ko souligner que pression énorme ils allaient sur SCPTP, ARPTC, autorité à régulation ya ba poste pe ya télécommunication ya Congo pour na ko développer connectivité na kati ya RDC. Et c'est Ngelina saluer dynamisme ya direction à SCPT mais les sous ya LMS pour être contrat oyo lelo et pour renforcer vision ya président de la République. Et c'est Ngelina ba ke ezali na ba congolais mukie lelo oyo bazana ba téléphone portable. Lelo
ils ont 16% de Congolais qui ont droit à Internet. D'une part, le défi est énorme pour le gouvernement, c'est-à-dire pour combler ce peut bien entendu pression ezali likolo ya SCPT. Heureusement que azali ko fungwama mais nazali ko tala pe lisusu na musika président ya RPTC oyo esengali ayeba que pression po ezali likolo na bango pour na ko développer secteur oyo ezali plus important pour na économie ya mboka na biso ndenge ministre Augustin Kibasa Maliba atalisaki. Expansion ya réseau ya fibre optique qui permettre ko améliorer pe ko accélérer la communication à travers mboka mobimba. Pour accroître transfert ya données pour la entreprise pendant ensemble la population nyonso mais le sous pour améliorer la perspective sociale et économique efficacité ya gouvernement pour aider pour développer au panza ba services vitaux tels que éducation et système de santé na majeure partie à est la République démocratique du Congo. Ministre Augustin Kibasa Maliba tozali ko sentir ndenge ozali ko mouiller mayo pour le développement, il y a un tic na kati ya mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. 70 nouveaux miliciens. Il y a un groupe armé Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains. Bandimi kotika ba atrocité. Lobby bakene ko se rendre na ba autorité ya armée oyo bazali ko gérer état de siège na deux provinces oyo. Bolanda reportage. Au moins 70 nouveaux miliciens, il y a un groupe armé Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains ANCDH va se rendre dans l'autorité Mokolo mercredi 14 juillet 2021 dans la province ya Nord Kivu. Cérémonie ya reddition na bango et salimaki na Kishanga na territoire ya Masisi. Gouverneur militaire ya province, lieutenant général Ndima Nkongba Constant a salaki lisusu déplacement na contrée pour na koyamba désormais ba ex-milicien oyo na bongo ba déposaki na maboko ya autorité provinciale 65 armes et na kati na yango 63 ezali ba marque ya type AK-47 pe 2 misusu ezali ba armes lourdes. Presse ya gouvernorat ya Nord Kivu oyo a déplacaki na gouverneur oyo a livré information oyo a indiqué que nouvelle reddition oyo ekoti na kati ya bila ya état de siège oyo ezalaki décrété depuis maintenant plus d'un mois na Nord Kivu pe na Ituri na nzela ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kosilisa insécurité na région. Face na presse locale, société civile a salué nouvelle reddition oyo kasi atalisi lisusu ba inquiétude na ye pour la prise en charge correcte pe pendant temps oyo ya bandeko oyo. Chef ya mouvement ya ba rebelle oyo a affirmé na autorité que 70 miliciens oyo bandimi ko se rendre bazali kaka échantillon misusu bazali prêt ya ko déposer ba armes ceux qui ba collègue na bango oyo ba kozala bien traité peut bien prise en charge na unique territoire ya Masisi ezali bongo na deuxième réduction en masse après oyo ya 21 juin eleki 134 miliciens bango pe baserandaki bazalaki transféré na Rumangabo na Rutshuru pour na cantonnement na bango pour na ko assurer prise en charge na bango président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tchaki en place programme ya désarmement démobilisation réinsertion communautaire pe stabilité ko dans le 5 juillet eleki programme oyo ezali placé sous l'autorité ya chef de l'état yemoko oyo azali ko recevoir ba orientation pour la bonne exécution nango na kati ya encadrement ya ba ex rebelle oyo na ngambo mosusu 75 bombes artisanales ezalaki découverte na Kabumba na village oyo ezali situé na 15 km ya centre ya territoire ya Kabalo na province ya Tanganyika. Information ezalaki livrée mokolo ya lobi mercredi 14 juillet na administrateur ya territoire oyo Raymond Moma Mokondwe oyo azali ko préciser que population de akene ko découvrir biloko oyo ba habitant ya village bazalaki na nzela pe bakende ko fabriquer ba briques na bango pe moko na bango ay ko découvrir bombu yango na ko luka ko timola na bandeko mosusu nde ba ko découvrir misusu donc il a dit ezalaki belé au total environ 75 engins explosifs nde ezalaki découvert na Kabuba ba engins oyo ezali tisiko oyo na village ya Kabuba ezali bien encadré ndenge a confié ki Raymond Moma Mokondwe administrateur ya territoire ya Kabalo a affirmé Peki a sengaki na population ba suspendre momentanément ba activité na bango na ba endroit où ti mission ya inspection ekosila na ba milieu oyo nyonso na équipe ya ba expert oyo bazali dépêché na ba autorité politico administratif ba munition de guerre abandonné ezalaki pe découvert dans le même endroit il y a quelques années ndenge même source etalisi lisusu pour un rappel moi eleki engin moko explosif explosaki pe bomaki 4 bana na Kansabala na territoire ya Moba na province ya Tanganyika.
tokosenga na équipe ya expert oyo basala musala kitoko po ba perte en vie humaine ezala lisusu te. Kinshasa et l'équipe partout. Poto Blevita toujours impact ba bébé bazali kolule yango mabe kasi na mikolo pe bakoma bafana. Bolanda reportage oyo. Kaka ndenge amesana na ye kosunga population congolaise Beltesco aye lisusu na Blevita. Blevita oyo ezali poto kitoko riche en protéines pe vitamines. Sachet moko kaka ya pamba ya Blevita eza na essentiel ya ba éléments nutritifs nécessaires pour le développement pe kokola kitoko ya mwana na yo yoka. Blevita oyo eza mélange ya 4 types ya farine. Lokola farine ya masangu oyo ezali riche na ba nutriments ya énergie. Farine de bleu riche na ba vitamine B1 pour le système nerveux. Farine ya loso riche na fibre pour la digestion moko ya malamu. Farine ya soja riche na oméga 3 pour le développement ya kitoko pe pour na cerveau ya mwana na yo na misu. Kobosa na te ba tchepe miliki na kati pour na calcium oyo ezali nécessaire pour le développement ya mikuwa. Poto Blevita ekopesa énergie pe makasi na mwana na yo chaque jour pour na kosakana kitoko. Poto oyo bozomona Blevita ezali pe bilei kitoko pour na mikolo. Ya monde. Mais là poto Blevita pour na kobatela pe kokolisa mwana na yo kitoko. Beltesco vraiment mosungi ya mboka. Kinshasa et l'équipe partout. Rendez-vous na kitata to pe na kikoko ndenge bandeko musu balobaka yekola ko bomba yekola ko économiser pour lobby olela ebelete surtout na 3e âge na yo ozanga lipa ya kolia te Naomi Pila apesi sur la stratégie pour na ko économiser lobby to lela ebelete. Est-ce que boyebi que épargne ezali point de départ ya vie financière reçue yango esengeli ezala enseigné na batu nyonso depuis leur jeune âge. Et ça a toujours partie de l'hygiène de vie financière ya mutu nyonso. Épargne ezo permettre mutu à s'enrichir à court, moyen et à long terme. Et le sous ko procurer sécurité en cas ya ba coup dur de la vie qui sa perte d'emploi. Stratégie ya épargne ya kitoko et sengeli ezala pona ko assurer maintien ya niveau de vie actuel na yo na vie au koya nango dans le futur, c'est-à-dire tango mosali kozala susu te to tango kozala susu na activité osalaka te o maintenir vie na yo kaka ndenge ezalaka yango nde importance ya épargne eza ko permettre yo pe okokisa ba objectif na yo pe ba ambition na yo na vie. Ba étude belé étalisi que travailleurs nyonso azali na besoin ya environ 70% ya revenu annuel moyen ya 5 dernières années ya musala lors ya retraite na ye pour maintenir vie na ye actuelle na vie na ye future. Et sengeli koyeba que par manque d'information peu de discipline bato belé bakomaka na vie a pas si peu souffrance lors ya retraite par manque de préparation. C'est vrai que la vie n'est pas facile na RDC pe na Afrique, kasi ya mokili o mutu azwaka ezali très important à épargner pour la vieillesse pe à épargner pour na kokokisa ba vision pe ba objectif na ye et mingi ba projet na ye ya vie. Kozela te lobby ozwa ebele pour kokisa projet X to Y kasi na mokili ozali ko gagner okoki pe ko épargner pour na kokokisa ba projet na yo ba rêve na yo pe comme réalité. Na kati ya épargne to kuti épargne ya pyramide sous celui du régime ya retraite privée ainsi que épargne personnelle. Retraite privée ezali épargne ou entreprise mingi ya l'état basalaka ko prélever quelque chose na mbongo ya salaire ya mutu pona ko bombela ye na tango ya kobima retraite ba pesa ye. Kasi la plupart ya entreprises privées basalaka épargne wana te, donc mutu asengeli à compter sur épargne na ye personnel, c'est-à-dire que à chaque fois que je sois salaire na yo longolaka montant moko otiaka pembeni na banque soit obombaka pona projet moko okoki kobomba yango pona projet
en court, moyen to en long terme. Kasi le plus important ezali osala épargne na yo. Kasi le plus important ezali osala épargne na yo. Yeba ke kozana épargne ezali ko sécuriser yo en cas ya ba dépenses imprévues ndaki sa maladie to pe ya ba perte soudaine ya ba revenu na yo, soit ba yebi yo to ba escroquer yo, épargne ko permettre yo au faire face na yango. Grâce ya épargne okoki ko se réorganiser financièrement pe au se relever face à des défis à vie. Donc ezali très important ya kozalaka toujours na minimum ya épargne et ko bomba maka toujours disponible en cas de problème. Ya ezali que population quinoise topé et à RDC Afrique mobimba en général tozalaka ming na culture ya ko épargner te surtout na ville ya Kinshasa. Moto soki azwi salaire na ye posa kaka a lapide yango pe asilisa yango na besoin na ye yeba que besoin esilaka te kasi épargne ekoki kosunga yo lobi en cas de besoin, surtout ba congolais oyo ba évoluaka na ba secteur informel to pe formel bazalaka na difficulté ya kotiaka quotidiennement to pe mensuellement quelque chose de côté ou que servir bango na épargne yango soki mwana to problème ko ina ndaku o komona ba parents ba komi ko kini koluka ko defa ba misusu ba benga tata mwasi to mama leki alors que o koki na yo ko épargner en cas de besoin et couvrir yo et ko la ko épargner un bon entendeur Saline Kinshasa et l'équipe partout. Léopard Junior, il y a U-23 bazali ko participer pour nambala liboso na championnat ya Sekafa o ezali ko betama na Éthiopie. Mokolo ya dimanche oyo première rencontre na bango ezali contre équipe ya Uganda. Ba congolais no so bango maboko po ezali honneur ya mboka. Bolanda reportage oyo. Léopard football, monsieur, il y a catégorie U23, donc moins de 23 ans. Bako Banda tournant na bango, il y a conseil des associations de football d'Afrique de l'Est, P central Sekafa, mokolo ya dimanche au 18 juillet au Ezalikoya, contre formation ougandaise, il y a même catégorie. Compétition Oyo et qu'on se déroule Kobanda le 17 le 23 juillet au Ezalikoya na Bahir Dar na Éthiopie. Et que connaître participation, il y a 9 équipes où ils allaient répartir dans 3 dans chaque groupe. Bazali logé dans groupe A na Tanzanie et Ouganda. Léopard Bagobeta dimanche contre les Cranes, il y a Ouganda na 14h heure locale et 12h heure ya Kinshasa. 4 jours plus tard, soit le 22 juillet, dans la soirée, équipe Espoir ya République démocratique du Congo et Kobeta deuxième match nango contre Taïfa ya Star ya Tanzanie. Selon Jean-Claude Loboko, sélectionneur ya équipe Oyo, objectif principal ezali ya ko préparer ba jeune Oyo pour na base à l'après pour na affronter équipe na bango ya liboso. Yango est possible kaka ceux qui te bêtis au maximum ba match et belé à haut niveau dengue atalisaki lors ya dernière conférence de presse à wana Kinshasa. Pour le rappel, sélection ya jeune Oyo et Bimi après suspension il y a 2 ans la Confédération africaine de football après que base à la disqualifié na profit à Maroc na 2019 pour na ba aligné qui joueur moko wazaki litigé na kombo ya Arsène Zola Oyo âge na ye et si et les Kanaki to banza ke ba konti ba ko tia ba moyen nyonso pour na ko permettre na bandeko Oyo ya Léopard ya U-23 ba sala musala kitoko pe drapeau ya République démocratique du Congo et Pepa Moussala et Monana ba Congolais nyonso bazali simana bino pe bonne chance pour na championnat Oyo Kinshasa et l'équipe partout. Grand merci pour na bien te bozala ki on a ebelé pe bozali très satisfait na Moussala Oyo KNB ezali ko sala la bino toujours na idéologie ya ko informer bino d'une manière très professionnelle édition ya mokolo lelo et kumbamaki na merveille mobende pe ezalaki seconde na Naomi Pila édition oyo ne bozali ko landa yango boy mutazali ko filmer caméra oyo Peggy Ilunga papa social pe mupanzi boy Hervé Zaka double poumon pe boyebi devoir à domicile oyo mutasala yango komona ye papa Timothée Kayembe rédaction ba warrior ezali ko continuer ko servir bino d'une manière très professionnelle chaque jour tozali awa pour na ko servir bino po sambino biso tozate devoir na biso ezali ko ya awa chaque jour na tango ko informer bino d'une manière très professionnelle de robaka kame boyebi ke coordination ya nyonso o esale makana KNB News et simbami na yemoko grand lion ya communication na République démocratique du Congo Jimmy Mukendi Chimanga tokutena mikolo ezali ko ya en attendant kande toroba Kinshasa et l'équipe partout oui.
Réalité ya bana